Éclairci bisono de part ya lobeso et ça la mandé. Ça va départ lobeso ça qui boye. Prévaner le tout monde lobeso porté disparu. To ebité police yo ko ebisa biso nini to ba fanatique ba otala biso. Voilà donc lobeso porté disparu. Et ça la mandé ni lobeso sundoli yo na charge orchestre a kenda nzela to ebakate soi-disant. Aza arrêté na mboka ngonini Burundi si je me trompe pas biblo comment ya bongo a olukanzela les États-Unis. Que vienne avant nzela na so voyager. Oh, voyage en balakata bien. Voyage na yeka brusquement. Okenda bien na okenda Uganda. Mutualité misunga yomoko misunga tokate mutilinga la tezake yomoko misunga nga déjà na sadere nela sabre na koke na Turquie Suède nga na Suède mame na salefo na kamala dina bella kaponga na sina sadere la pétrolière Grâce Mandela. Voilà, misunga ya Grâce Mandela la pétrolière quoi. Donc ngai na sina sadere et pour lycée na matu baza pe kuna na kosenga mukende kuna parce que ngai mo na sina sadere na ba lycée na ngai misunga ya Grâce Mandela la pétrolière. Misunga ezali mutuelle na biso ya santé. Ngai mo na ba lycée na nga toza déjà na kati ya misunga ekopesa yo soin en cas de problème na mboka so pe sengi bima libanda et bimisio kaka. Misunga ya mama Grâce Mandela. Bandeko, misunga ezali kokatela mutulinga la te. Ezali mutuelle de santé. Oyo epesa melinga batu nyonso. Employé to non employé, mutu nyonso oyo akoki kaka contribuer na mbongo mukie na fin du mois pour ete mokolo akobela misunga ezwa soin na ye na ba hôpitaux nyonso ya minene ya République démocratique du Congo. Soki maladi na yo bakoki ko traiter yango awa na Congo te, misunga akozwa charge na yo okende kozwa soin na bamboka lokola Afrique du Sud, Turquie, Suède, Russie, to Inde. Kala mingi te na bamboka misusu. Soki mutu oyo misunga ezwaki charge na ye po na basoin, nzambe akamati molimo na ye, misunga akosokipe na mort na corbillard. Ate bandeko bazali libanda bakoki ko adere bandeko na bango awa na Congo po ete bazwaka soin awa na mbongo bango bazali kofuta. Na misunga ta santé c'est ta vie. Bana TV ke mulongo eza mulai o bazo kosa wana baza ebele bakolongo wana. Voilà oui. Alobaka. Tisuka pe omoni ezaki essayer banaki déjà ke faut bato balongo. Programme ezaki déjà na wenge wana ke batu balongwa ebele tokende kosala makambo na biso. Se détendre na ba week-end oyo yango yo chez Jongade batieli bino bilubu ya kitoko, c'est-à-dire awa ambiance ezali kolala ya malonga na ndenge ya deux fois te po bazali kotumba ntaba ya elengi makasi ngulu oyo kosepela nango pe poulet na ndenge ya deux fois te ndenge kaka bozali komona ezali kotumbama na kwanga ya banteke pe ne eloko ya malili ekosala likambo na kati ya nzoto. Kasi chez Jongade ezali kofonga makaka chaque week-end, c'est-à-dire vendredi à partir il y a 16h-5h, samedi à partir il y a 12h-5h, et dimanche de 12h à 3h du matin. Babo Sani Binote, tango oye chez Jongade, oko sepela parce que aux
oza kolia ntaba, oza kolia ngulu, oza kolia poulet na miziki ya elengi. Lokola mokolo ya vendredi, bobanda kozwa artiste lokola Suzuki Luzubu 4x4 ye muto banda kobeta. Pe mokolo ya samedi, bokozwa les amis des amis, bangonde bakosepelisa bino na barumba ya kitoko. Pe mokolo ya dimanche, bokozwa Emile alias de Mingongo, yende mutu abanda kobuka bino pandi na badansi ya elengi. Pona bino bato bozali na posa ya kofete anniversaire, mariage, to cérémonie moko boye, bokoki kobenga na numéro oyo plus 33 63 54 75 181. Chez Djongade, awa soko ye okozwa service ya kitoko pe ya malonga po ambiance ezali kolala nde awa. C'est naturel soin. Voilà, très chers amis internet des www.fimbonafimbo.news. Bonjour partout dans le monde, vous allez connaître Hollandais. Émission Hollanda News avec la votre agence Mania Malika, autrement appelée la Wakondaise. Merci beaucoup à nos partenaires, tous nos abonnés, tous les Fimbonafimbo, tout bazar scotché pour nous s'abonner. En tout cas, tous les années, on se remercie binoté ceux qui merci par rapport à soutien à bino moralement, physiquement, financièrement. En tout cas, je dis un grand merci à tout le soutien à l'agence Mania Malika de loin ou de près. Salon de coiffure W Star Barbershop, équipe soudée des professionnels sans locaux depuis Londres. Bobby Way, des gros coucou à toi. Merci beaucoup à toi. Il y a Véro Lissungi, Babi restaurant chez nous à Kin, Abidjan. Chez Véro Lissungi, Babi Pes Balam Rapina, cuisine congolaise na Abidjan, na Bambote na place aux Ali. Merci beaucoup à toi, Balobi. La luxueuse ferme Maman Co. Donc de gros coucou à toi depuis Luanda. Banatouya Luanda en tout cas, partout dans le monde, Brazzaville, Vienna, Olivier Doumou depuis Brazzaville, de gros coucou à toi aussi. Merci beaucoup. Quand on est au Lubakana, cadre ya boulot, ton co tapé tout bimi, ça fait bateau bazar trop YouTube, bateau bazar trop pena ko de kana émission te, to ba to lukela bino bango vraiment tous me camper ko sola na bango ba carrière na bango. Voilà, les leçons plus tardées, naza déjà invité dans un plateau, tout le monde un peu patrouiller, tout le cahier, tout zoyer, puis les autres mais un peu sola naïe. Cresco le voit dit derrière la caméra. Un grand merci à toi, merci pour l'opportunité. Cresco ko font les abisso vraiment plateau nabisso, tout le monde a déjà invité nabisso à qui j'ai dit bonjour Yapoli et bonne année meilleure vie. Bonjour Malika. Yeah. Merci pareillement. Vraiment. Merci pareillement. Il y a pour lui le tozio awana tozio na lieu place au salle de répétition na yo toza en quatre sièges na habité avant to bande émission na viso to côté bien en profondeur na habité nini o so ko za ba meilleur faut ko souhaiter na batu na yo o ba Hollanda biso nyos. Vraiment ba meilleur vezebele batu neti ba les gagnants Ousmane Mbenza o ba osimba makambo mikolo o bazo bimisa jeune kweza mikolo ezoya eza ba bangona ba les gagnants Baba Shima Bref à Mombonda, m'entonner un jour. Baza Ebele, Bagilin Kidumu, Junior Loboko, Maman Konk, Marine Jeanne, Naba Miki Liwana, Batuana, Bambote Ebele, après la Bossanité, au Basson Arabiso, Moké, Bino Lusamba Pichou, les Casso, Bambote Ebele, Manoka, Prince Manoka. Bambote Ebele, place maintenant. La Bossanité, Moussou, Azalia, Moutonabiso, Naïf, Mami Mingi, Gelor Mounga, Bambote Ebele. Voilà, merci beaucoup Esaïe Mayambou, le prince des Colorado. Depuis Paris, de gros coucou à toi. Osalemba, merci beaucoup. De gros coucou à toi, meilleur Venayo, en tout cas. Et c'est un plaisir. Osalemba. Voilà, et c'est un plaisir. Yakoya, Kolukaya, Poli. Naebi Batu Oyo, Balolanda Biso, Bafanatique, ya Wenge, Bayebi, ya Poli, Oazaki, guitariste, ya Wenge musique à maison, ya Poli. Les lotos, Naebi, tout bête. Ma solo to profiter ko pesa ba condoléances na famille ya Mimi Shibaz Mobimba na habité un mot na yo na chapeau Mimi Shibaz na za passe so botali na page na Facebook na mutu ali boso na pibia kango vraiment na zaki yo ebi oyo za lelo te yo yanda kuvuma on a Robengo Jocelyne Manya. Omoni faux chrétien. Bokota tina clip. Bato ebite. Nous ana mais micho ebi ke ngine tilipasa. To akana na palin na ngai to kufanda so to tire to aka ipana ngai to fandi to kipana eka bongo. Vraiment na pasi moko vraiment ikosila ki. Pourquoi to kofa boye vraiment na ba age za na mouvement boye michati ki biso.
pasi makasi. Est-ce que bozaki quand na bonne relation malgré yo okitaki wenge mimishi pa eko kité wenge est-ce que bozaki vraiment quand na bonne relation to ezaka so mutakufi toujours bo souhaitera boloba toujours bolamu na ye dans l'action Facebook na ngai to solo la kana chaque fois ya ça ça blague oh ba kombo moto pesa na kata longo dulu oh no vous comprenez to solo la ka titi avant kufa wande moi tamso moi ba 3 semaines nde wana vraiment to solo était mais tout ça kana trop na iba ki pété kaza malade ya lobi pété kaza malade. Mais il paraît bon et ça parmi ba question il faut tout na yo ya poli parce que yo pose temps ya ofana na mimiche bo sala ba voyage trop na wenge il paraît à na malade d'épilepsie peut-être ya on dit mutebo ememi selon ba rumeur vraiment depuis na yo ko confirmer biso que ça oui c'est vraiment malade yo na ndi mutememi na liwa depuis na kota wenge tu comme on malade yo na te ati comme on a quoi yo bien de kamoko bote na mona ngote sans blague na mona ngote depuis to kota na kota wenge nga na eko kuta quand même mishi mais avant na kuta mais tozaki déjà ko so na to kuta na ba poto déjà pour nga pena kenda poto avant kuta na tina na wenge tina ndenga zonga mikila longa na fuma na tika ko mona maladi wana te wana fuma fo na ondi mangote wana fo na mona ngote sans blague. Merci beaucoup ya poli tongeto lobaboué tout le monde lelo yo aux ana kata siège na yo aux ana mouvement tout le monde ba danseuse ba musicien na ebité koya na yo na wenge loba na impression na ezaka na nini kolongwa na wenge ozalaka na ba jeune frère bobanda ko travailler na bango na wenge mais lelo soko vandi au monde reconnaissant bato mususu bakoma ko ignorer we ranson et ça la condamné to yo posa parmi bato o encourager pe bango tant au monde na basala bongo ba mauvais souvenir ça vraiment soki muto longo wenge ozo ignorer we ranson et ça n'a pas c'est na c'est pas ngote est-ce que ça ça nga penda longo wenge et ça la passe il faut total là ma bezalaka bola mo bezalaka sans yep nde bato sope ba matité tomatité mais ça que faut to ignore ka we raconter à sala ebele musu pe sala tam musu to hotel sala dangote to koma ngote mutuna mutu esa nzambe ndenga sali aza we rasona za kibongo ndenga zalaki ba succès na makambo sala wana eza hi nzamba apesa bongo fwa sala bongo mususu ko ya ti tamsunga ko en lelo vona na ko maneti we non tamsusu nzambe mena ko kulinga tena vie na ko maneti we rasona non ça passe bat mususu sala makambo na ndenge na yo na niveau na yo sukeli usali makambo esili toza binemite aneti papa na biso akobota biso te mais ani papa na biso na sens que il moto cadre biso batan ebele to voyage to zonga ba voyage ebele to mona ba voyage ebele attaquer musala na biso ezalaki yango to mema biso mais asa mouvement to ignorer que ça na passe aza mutu to ignorer te papa formidable aza mutu to ignorer te mais ya poli jusque là to yebaraté beat o esala que o longa parce que to yebaki ya Polystar na orchestre maison mère abanda kotika na ba voyage te partout voyage tout Europe partout au banda ko assister mais ozaki influencé par quoi lelo o to surtout comme bamo du coup to mona yo o longwa wenge mais to banda ko s'attendre na ngote parce que to banda mona posaki bras droit voilà vraiment eloko moko ekusanga vraiment na longwa wenge ke po mutu abenga ngai na longwa tozaka kutu basé tozaki na ba orchestre mobimba tokia ba Londres ba musu ba longwa ba benga ka pe biso les marquis o ba mimishi ba kenda sala na ba Clinton ba ba musu ba benga biso mais to boya ki na biso chéri senta ibi to ete na ki mouvement mutu na mutu an idée na eta na orchestre na yi ngai moko so moment na ngai koki ke na longwa na ko longwa mais ça mutu moko influence ngai ata mokete ezaka ke na moni ke to beti pe na beti ka 16 ans c'est belé c'est ça na ça pe ba petit musufu ba ya ka petit simana biso na mona ke fona longwa na pe na banzembo na ngai belé fona bimisa pe bato mona ba evana ngai na orchestre moto ko tia kaka vraiment c'est impossible obana ko tia ka banzembo belé o tia non ah Jésus pour ça na parce que mo koni ko bimisa ba evana na yo bato ba yoka biti ngana longela wenge yango wana na sala pe moi carrière na ngai eza makambo eza na ndenge ya mabete te memba bi ba 12 pe comme ko kota par rapport na bino pe ba ancien moi ba 12 comme makasi donc ba comme net ko tia bino pe à côté pour ba zo ba misusu ba yaki non net mutu net ngai mutu net ngana zo lo bango ba yebi yango na mouvement na mutu asala ngai 12 azala ka te depuis na kota te na ndenge na bimi
depuis na kota tina ndenge na longwa basalanga 12 te tuna batu tout bazana moto asalanga 12 azate vraiment 12 ezakité roi de la forêt vraiment to na bon terme to na bien yeku tout à la ga habite makamwa na beta kuna wana ezati lelo moto osanga 12 te ya Paulina au sala combien de temps au sali 16 ans na wenge au sala au tira combien de titres pendant carrière na tout sala kuna pendant 16 ans na tia titre mon ko faux patron faux chrétien oh yo kota na clip pe ça sera faux chrétien na tia titre mon ko. Voilà, lelo soki tobi ya poli tout monde un peu parce que ozaki na époque ba mimiche ozaki na époque ba seleyo ozaki na époque ba nani yango eza question o na tout na ezaki déjà na tout na ki yango déjà avant lelo tongo vendre peu tout monde parce que biso tout ozaka chrone na YouTube tozaka tout tongo to vendre boy au moni peut-être héritier à salinet moi clash pona wera mais yo mona ko ya ba héritier n'est-ce pas que yo mona ba ko arriver na bango to bango ba héritier te on nga na en 2001 mais héritier déjà azalaki mais na kendaki poto te nga na utanga ba poto na nga ya wenge ya côté na uta ko na pas grand-père na kuta wenge na kuta héritier na wenge héritier azaki doyen na nga na wenge na kuta ye tamsuye na kota ki moi ba 3 ans après ye nga na ko ya na ngai je comprends na ndenge ke usulo ba ke a cracher sur wera roi de la forêt na kolinga ngote mais est-ce que eza solo cracher pas wera sona pour ngapa oui non tout le monde a ba émission et cause à la que batuninga soki nga na uta na orchestre Polistar o reconnaître déjà Polistar tete nga na bizala boelelo pota musunga moko na yebaki musala to nga moko na sala ki boye yango lelo naza o naza mais par rapport ya bino pe bozaki na kati orchestre bondo mona ke lelo sona ke poto ezaki pona grâce à wera mais soki déjà muto sala ignorance de cela veut dire oh yeba place à uta kité. Voilà la question de la misère. Ah, ça va mususu mutu na mutu aide na ye. Ngai na utaka na nga déjà poto. Grand-père bozi mutu amemanga na poto. Voilà. Tana ye wenge na boulot na nga pe na yebi. Na bet poso beti danger te o imbi danger te ba moi pe poto te. Mais quand même volonté na ya ko mema na poto on a chaque fois aux raté te mais faut ko pesa kama longo na azubi misanga. Mais pourquoi tu as qui côté monsieur tolongi ka to ya na wenge po wenge za ki ba jeune nyonso tondo boulé to na wenge question na nga pendeza yango wana kolonga no pa bozi ba orchestre à l'époque ezaki belé ba quartier latin ezaki ba BCBG ezalaki ba orchestre ezalaki vraiment ebelé mais ozaki influencé par quoi po oyaka wenge na zaki na sentiment wenge po wenge ezaki nano ba génération na biso sima nango wenge ezaki na top makasi roi de la forêt ezaki na top ata nani président nga pe JB Mpia na ki na top mais na pona ki na ya pas roi de la forêt pour makam supendo sala nando super nango na ki vraiment amour à musique wana na ki na sentiment wana yango na yaki donc c'est bien le fana ki mais na pona ki okesa na ipesa ki moment wana yaki o pesi mbomba boy toninga ki bongo po epesa biso ata mo makamoko boy mais ce qui c'est que oui razaki bongo te est-ce que toninga to ya ou bien ndo beta na ikaka bongo ko abimisa mutu te roi de la forêt abimisi bato belé eza eloko wanga na te so wanga yango sika kindo ichi asa mwana wera voilà afanda na ndako wera aza mwana wera oyo wera privilégié et pe moi makambo ebele ko privilégié mutu ezaka te ke akabele so ndenge te privilégié ezake aza yandwa ndoko loba pe bayoki asali pe bayoki wera pe abomele moto na sens wana mais na ndimite ke na mona pe ba problème mais na ndimite ke RCP a okende te ya lobela wera mabe na ndimite ponga pe na mona ngango te mais so na mona ngo tam susu toko sola na ipe wa tatala boye mais na mona ngo te eza mutu tam susu bato susu ba lobele mabe boye azungisi na bato na balobi mabe mais ke ko finga boye vraiment na mona ngo na habite. Voilà, merci beaucoup fidèles téléspectateurs de Fimbo na Fimbo, tozana ya Polistar, en tout cas bana wenge obayebi, ti dengange, de gros coco à toi en tout cas, tozana ya Polito mekaka kosola propos peka ya carrière, to le ka déjà na makambo susu. Merci beaucoup à toi Lydie et Luka Bafer, Lydie et Luka Makambo. Moninga ya geta longa nzala motema ya bajo wa mundala, jobo mbala ya valimbala, balobi depuis Luanda, de gros coco à vous, Alain Viseur, peselanga mbote na mère, en tout cas, félicitations à vous. Il y a Poli Bonto qui est des scores de to, qui est molo. Donc, tu as la deuxième étape, ça. Tu as une subvention ton longo wenge.
héritier Wata a proposé qu'au Québec dans la team Wata, mais apparemment tu au Bouddha Kango pose qui d'être déterminé faut que ça la orchestre na yo. Fuma na bien ngona onte. Eza batunde balobaka tant so ba fanatique be baye banangai ko faut ya kuna mais ye moko mato so la ke ko na zo lukayo boy na mona ngote ngala muto vérité mais moi ba membre na ye mususu bando sepela bando sepela ba fanatique ya ko ye faut ya na wena makambo na ngo na wate sala bien siko ngai nako bude te mais na bulaki ke na longwa ipona sala makambo ya ngai na kende nanu ndeto ko bati lelo malembe ya nzambe ya malembe vuma nayoka ngo mais ye moko keto solo la ke ya benge ke ko ya ka vuma atika ko mona ngote ya Poli merci beaucoup lelo toza en quatre siège tozongi suna sijango tomoni lelo sala orchestre mais tonga to banana ya Poli toyebi yo ozaki pe ancien par rapport ya balobeso na kati ya wenge. Mais chose grave, tout le monde a proposé à l'orchestre au Kenya la facilité. Mais oh, yo zaki mutu yonde fako benda batu. L'obeso. Abenga tout ça l'orchestre. Oui, mais bossala bongo, tu bossala l'orchestre na l'obeso non? Kolonga ya l'obeso après du coup yo poyaki kolonga wenge. C'est ça. Est-ce que l'obeso longa ki afanga? Obetam songo na ko date. L'obeso longa afanga. Zaki projet na bino. L'obeso alonga ki et pas na afanga ité. Mais na ndenge normal na loba vérité. Na biki nga la bomba raté. Voilà. Programme ezaki déjà na wenge wana ke batu balongwa ebele to ke no sala makambo na biso. Comprendre? Baza ebele o bondo sango kana kuku. Ezaki na oyo moni nyonso balongwa proposition ezaki bongo. Il faut to longwa to sala makambo na biso. Parce qu'au moment où le col est comme qui tam sous ba porte eza sauté moi ba difficulté moko ezaki mon so comme qui d'accord que et salam donc on ti biso de kenda Angola wana lo besoin suspension ana mbanda ka kembanda ka alongwa kité aloba kité ga longwe tanga na ye Angola to utaki wana na mona ka mouvement bien te na mungonga na pese kokaki ne na fanda na parler na bima nazo ya pe répéter ta maison même pas bien ndoko ya te toye to zonga ki le 17 ba le 17 ou bien le 16 janvier boy et là qui ba férié mo tant esili eleki ba répétition bandi à maison mais ndoko na ngata na pe maki na boulé lo ni français suko ba tumso bazaki ko kende ndo izanke photo zela ti disque bima voilà bon tolongwa na bisa va sobino bozeli ngana longa na mpona bongo tenga na pemi na ndako comprendre pemi na ndako ndelo beso pe abengai vendeni ndene barep na bite mikolo na okende te nde ya biba ngape na ngamo makama na okende te nga zonga kini photo zela ka bato na ti disque obima na bi ide zande ndepe ya na ebite yo mwende na bisa vangane na boy na fanya ndako na mo bule makamo na sala na mona ki funa rikite tamso bato na sala o makamo na bite tu justement ngape na zoya to continue makamo ndelo beso aye proposer makambo wana ngasu na Suisse force ponga idaki na koma ki vraiment mimi kozela bad massa o baza kuna ba petit na ngai plan ba ya atane na kozela pe bango mais quand même na zo moi ba tuna ndo tant ya ko pesa encourage susu tenga na zoya to banda to bango pe ba koya baye nde to bandi makambo pa comme moment moko bebo pe ba comme benga ndenge ni makambo ça va la vérité monsieur to le baron aussi et to sur la biso kaka parce que ba fanatique ba otala biso ba zarapi na posa éclaircissement to ye ba but na likambo nde ekomaki nde pe tigaye nde to so banda ke eloko ato misatu hein et c'est pe fungwame to voyager pe to kele kolezi to zongi to bani obeta ba to pe bazo ebele to beta pe moi bandule to zo momuke to yeko mona oke photo kumbe aka biso moko comprendre moi il ba idée pende pesa ba idée tam suspect do bisa o mete la boy photo kumbela kaka boy moment wana ba massa muso ba benga ba ko pourquoi boy to continuer si mango yo ka boy Olivier pa longwa ke nani
et bon après longo akesa orchestre na pour moment on a moyen et pas na biso susu les activités pour biso susu to démarquer déjà ba makambo moment ndenge zalaki nde bango ba ko moko na mo lo besope abomba tando na koloba na TV ke mulongo eza mulai o bazo kosa wana ba eza ebele ba kolongo wana voilà oui alobaka tisuka pe omoni ezaki essayer banaki déjà ke faut bato balongo. Voilà, il y a poli, mais kolonga kosala yona na lobeso, on dirait selon ma rumeur les alaki lobeso zaki na respect en faire yote, donc toyeba ke suka nango ezalaka boy pendant to komi place en yote. Preuve année le tout monde a lobeso porté disparu. Toyebite police yoko yebisa biso nini to ba fanatique ba ota la biso. Voilà, donc lobeso porté disparu. Et ça la mandeni le beso sundel yona charge orchestre a kendanzela to ebakate soi-disant aza arrêté na mboka ngonini Burundi si je me trompe pas bibilo comment ya bongo a olukanzela les États-Unis sans qu'il a prévenir yo ya mikendela qui déjà ça va la vérité le beso a kotika la komankenga boité komankenga le beso mankanga iti mais ezaka batunde bayaka boye mena biso boye na ndenge ngazaka na yebo tozaka chaque fois yepe na parler de fandi ke ya mankinga boye webi ngai pe ba manga naza mutu mona loba te mais nazaka kanda pe mingi mutu mankinga ite aza leki ako mankinga ite na respect pe za nango mankinga ite loba ke yoka makambo tant son asima ke ça ki boye aloba ki boye pa bato mais to mela kaka poto na posa ya eloko na biso esa nini ekende liboso ekomankinga boye vraiment nakolo bango te soit mankinga ngino bete amankanga ibu ya pour éclaircir biso no de part ya lobeso et ça la mandé ça va départ lobeso ezaki boye ngai tono répéter na bon vent moment wana bateki place wana to fandi to répéter te pendant ba 2 mois ou bien 3 mois boye ba 2 mois ba 2 mois to répéter te ba mission to fandi c'est to répéter faut tout le place nakena luka place moko na echecheri loko to batumi balé to kana kiti futo kana ka wa lobi oyoki le beso habiter avec place na bien te to tika to place musu to tika na biso moment moko boye ezaki le 29 décembre 2019 la fin na nda una mona boye babenganga ke bazoka bola basoso na loso pas le beso ba misenyo so baza una likolo so ke na yike bazoka bola basoso na loso mais le beso makama to ça ka ngwa to solo kana yi mais avant ce mabilo quand fois ibsanga pe tam su ndé to luka to kota studio moment na photo ça générique ti ce que to ça qui générique kaka o yunga na ça mikolo to ça qui générique te les bambons mosusu ba mission na fait to côté te za na ngwa ida mabete ata ba mission so ba te faut to besoin to ça les lok mo bi ma TV ba to mona biso ça va na bisa ba quoi ça di bongo tam suswe ara mbongo mosusu ebele tokota studio eza problème te maintenant mona boye akaboli biloko ba na ebité ba journée ba ye ngapi na ebité wana le 29 na bana ozela que ça va soit si makamona akaboli biloko tokuta na ene mais comment ça makamo boye obisinga te mbala moko bona ba journaliste sinon ka dimanche na otu ko voter na zo zonga to voter les 30 les 30 on a abengai que vient avant nzela na zo voyager oh voyage en balakata bien voyage na yeka ka brusquement okenda bien na okenda Uganda ce qu'on a quand même mais Uganda il faut kozala moi makambo avant présent na mboka mopaya so ça tamba sam sous braza okacha na yo okenda ça va osala combien de jours habita na moi ba 2 semaines pamba ka na oya na okenda makambo ko mutu mo abengisinga kuna pa akepe ngana tikali to banoso na janvier na bengi to so na komaki bien pa asaki moi playback na moi bandule moko boye a chama pe na bien on a pris ba WhatsApp to comme na deuxième mois pe na moko benga na ezakati to comme na troisième mois banda numéro ile kaka te WhatsApp te Facebook te lelo banda on a zo appel sur la lobeso te lelo on comprend ngapi na wa fondateur na moni pe producteur isinga te beaucoup fondateur orchestre na bino orchestre pour tout webi to travailler avant orchestre et travailler to suite na zo temps ebele ko fanda vraiment ko rekiter ko fanda avant orchestre comme danger et comme danger ne comme obeta bato ba biso ndo obeta bato kamo to beta bato so kamo bano ba travailler qui to zo temps ebele talaka depuis to longwa na 2000
Tout le monde en 2017. Tout le monde en 2017. Février, les 18 2017, il y a un orchestre. Vous comprenez? Moment où on a, si tu as c'est le côté. Il faut que les belles numéros résolvent les gâteaux. Mais comment ça va passer? C'est un problème. Les amis, toujours y batté. Toujours y batté. Quand on a beaucoup de côté, pour habiter continuer ma caméra. Mais ça va tout ça qui déjà nous mon faux patron et les camigolo. Tout ça déjà clip na lobe. Je peux aller na kati. Na imbi ça qui est beau na kati na ba mission ba yemba ba bokila ba mission ba yemba. Si manango abi misa kan nzembo na mission nzembo. Tout ça qui pe nzembo na yemo kwa matalata ya mbunda. Azoka pe clip na bimaka na. Na mission nzembo na ngapa na côté studio où on a resté qu'on a ça générique pour logo ebim. Ndé na zo kamikolo ke atanga lobeso ndé bozoloba. Mais nga zo ndimangote. Oui, on dit mangote bon comme on dit mangote les lots ba difficulté ni okuta na en absence na parce que to bi projet ton basa rabatumi balé ce qui déjà mutumoko à longo et pesaka équilibre moko donc en tout cas comme déséquilibré difficulté ni ozo en absence na vraiment o ko lo bango batnyos ba Hollande biso ba producteur ba Hollande biso ba tobeli ya on a lobi que mutu fo ebelo ozo sala na za mission na ko fa musicien bana na bota manandolo bakenda ko kende poto na musique na kenda poto na kokota orchestre mo munene ya succès na kotaki vous comprenez mais ce qu'on a lelo yo et comme que difficulté na zo ke za imune pour moment wana to lo bavement normal ngai to yokana le beso il y a zo bimas ata ba répétition ezaki ngana ba répétition banda tongoti pourquoi na za wana chaque jour une année na bimakate na travail pour l'orchestre c'est le blague pour que c'est bête faut cohésion yo ka ba chanteur na zo laxa bango ba guitariste faut bobo tam sur le bima ay ko ya tam so ba 15 heures moko boito na lokele biloko na to ko beta ayembi tesili nde ya bima luka mbongo ngai na sala na continuer na orchestre pour il fait la force musique na sala ezambongo oye moko alo yebisanga bi musique fait sala ko pesa biso ba milliard so musique zamba beto so mbongo te c'est ngai na bimaka yo tikala kao je comprends ningi za to yokani na zo ki ba difficulté tant accueillir pour na bi ke mutu tant sondo ko kambola yete to sala boy mais moment wana et sala ngai na palpitation na bela na bi makambo ndenge nini bo so ki bezo mutu moko sa olenda te boki ke corps ki ntanti na police a kufi voilà au gérant ndeni na ba danseuse to moni ba danseuse baza na silisa simanango na fandi ba mise mususu kutu ba kombi ba ngoni te orchestre kufi yango na fanda na bike auditeur bengai na zi place na biso zi kuna esimba gite to ko za place yo moni to répéter ba mise baye bayaka to travaillaka moi bato pe mon ki mutu za mawa atindi to sai moi makambo de to kende tinde na côté studio wana tinde to na polité to na ye ama sananga imende to kendele ya siligasiga na pampam siligasiga na pampamba on a moni que me to kendele pe za makambo mike ele kaki entre ngana ye mesa danger nde Ousmane Mbenza le gagner siko ye mutu azui masolo pour ça makambo tout ça ba clip to misabilo ke kota mais difficulté ezaki makasi ya blague te bandalo so kendaki na 2019 les 30 2019 ti lelo to ko bandela ba makambo za kwanga te. Voilà, merci beaucoup. Qu'est-ce que le voix du Soko Pesanga 2 minutes na solana dans 16 mois parce que to solana bango nyo sauté. Bonjour maman. Bonjour. Chef Ten. Voilà. OK. Voilà, bonjour maman. Bonjour. Bon, on a juste une question encore et ça que on s'est retrouvé à un orchestre oyo tandis que tu dis que l'orchestre est belé tu retanga ba komboté mais il on est influencé on s'est retrouvé à nga bando c'est déjà na ba leader on a leader na déjà depuis kala depuis maison mais des titan à sala qui groupe na na ya ki ko ya kokota ezaki déjà le comment depuis préparation na ngezala bon on dé na zale nini okoloba na ba fanatique ba otala biso to na ba producteur ba tobele parce que boza pele na posa ba production bo kepe ba mboka libana nde ba baninga musu ba kendaka elo kana yebisa baninga nga o baza libanda ezaka likamuka ya esprit likamuka ya GDG nde tozaka artiste ko to vimba na kaka ya likamuso yo te obina so pa na so pa na nte
ene likambo ndeke ya esprit na esika oyo ozali nde naza lelo magali. Merci beaucoup ya Poli. Tokomi déjà kochité, tokomi na biso vraiment presque na suka na yebi que tozwa sous temps jour musu to ya vraiment to sur la pe na orchestre mobimba na yebité ya Poli question nga sukeza ndengo vandi bo ndenge o améliorer ndengo komi lelo ozo gérango soki lelo vandi bo lo besoyer réaction no ezane tindeni aza mututi soyez na ba idée des gens de tous en mos ko boy makambo febele moi passe eza makasi mais atai soto sangani makambo ne osala sulte oya sulte ça va tout les problème te eza mouvement tout ça biso mibale oya na ito mais so mona ke to ko banozala oyo na ba ene na imususu tamsuye ko afia so mona abulenga mabe zo mona biloko bongo etambola sodiente. Parce que comme naïe et comme que mutu azala alinda na force naïe na maile na ya mutu to sala musique prostate eza maladie eza na makambo ebele mais na 2 minutes na kolobaka ba point essentiel tolobi prostate ezali maladie oyo ezwaka ba papa balobaka ete prostate utaka beaucoup plus pona ba papa oyo basalaka rapport sexuel mingi mais eza bongo te prostate eza maladie oyo eza kozwa bato de 40 na komata oyo bakoma na difficulté ya kosuba c'est-à-dire papa soki amoni déjà oza kosuba masuba eza kobima na vitesse te oza kosuba masuba eza kobima na denzela oza kosuba posa ya kosuba eza lisusu te eza osila te mais masuba pe ezobima te yeba ke no papa ozo développer déjà prostate wana ememaka pe faiblesse sexuelle donc pona nini ekomi na inflammation na niveau ya prostatite donc ekomi na maladie prostatite na niveau ya prostate wana oyeba ke no oza déjà na kati ya prostate wana traitement nango ezalaka ka opération mais na cabinet docteur Hakim tozana traitement sans opération ya prostate quel que soit ozako suba masuba ezako kende su na vitesse te ata 1 mètre koma kalisusu te ozako suba posa ko suba ezosila te yeba yaka na lombango na cabinet docteur Hakim Jebi José ou bien obengi biso na plus 243 84 06 55 760 ou bien o s'abonner directement na YouTube ya docteur Hakim officiel wana okozwa traitement ya prostate donc tolobi prostate wana ememaka faiblesse sexuelle prostate wana ebomaka prostate wana eza makambo ndieza lokuta ndie bakangaka ete ndie aza quelque part bakanga ete. Voilà, merci beaucoup fidèles téléspectateurs de Fimbo na Fimbo. Merci beaucoup Nabino Batutu. Vous avez scotché pour notre émission Hollanda News avec la vôtre Josmania Malika. Il y a Poli, aux musiciens, déjà vu, déjà, il y a soutien, ils ont monté na biso. Na habité un mois na yo parce que aux 2020 mututu azana posa améliorer na musala na mututu azana posa elenga musala o ezarapi ba production bo kende mboka libanda même si c'est Europe te na habité nini o ko loba après o pesa pina ba salutation na yo ça va eloko na loba ke ba tu faut ba chebiso maboko musala o eza musala makasi nazana boulot nazana am so boki biloko na sali bonde mate on a soutenir bateau ba soutenir bateau niti ba bed chou bazali King Mandala ba Eric Mandala ba Jonathan Mutambala baza ebele Fondation Patrick Tshisekedi pe bazali baza ebele vraiment boche biso maboko chocolat chaud ba chocolat chaud pe bazali boche biso maboko makambo ekende bien Mohamed vraiment bambote ebele place bozali bocha maboko le sénateur Paulo Tudilu pe depuis Luanda Pazali Paulo Tudilu jeni kwezo bima euningisa mokiliti la Luanda tobeti na iso tobeti mais il faut zamakasi na promotion ye poli obanga te ozobanga te ba fabricasi bazaona ba nani bazaona bazobwaka ba jeni ba rubino mundu est-ce que ndongo kumisa ngo boyi faut zapi makasi na promotion pour battre record. Au moins, il est bien. C'est ça que nous promotion en moko. Promotion au salaire. Mais il est que bien muto quand il est na et kangi. Ah, Robino ça va gêner qui bien. Fabrica c'est bien. Mais Kinsantina. Aïe Kinsantina. Ni ça va tout ba maleo ba makamu. Boko ka am. Na bando de ba black de ba boaka. Ba bokilo le kondo déjà ba imbaki na ba faux patron, ba to ba yoka ki bango. Mais lelo yo bazo ya so na ba
bachambre ko ya minene bomona nde ya kobina na ba générique po na ndimate muto aleki na obina ça po bokila so abini au quand ça vraiment misusu namona ye déjà ba magali to tie ba banguli eza danger voilà on comprendre ba touvement bo soutenir biso Kinshasa na ça la boulot bon moi na lembiti na osalaka na osala awa to betaka to répétaka ezaka plein to travail aka vraiment bambote belé Congo mobimba na cave tout cave na mabele te Isaïe Mayambu le prince de Colorado Pazali bango to na bambote belé pa na bango mokili mobimba ba mantone yoyebi petanga mantone yoyebi makambo yango c'est ça makambo tout éviter na beti kaka c'était biso na ebelete mais bo soutenir biso bo ça de cité. Voilà. Merci beaucoup là c'était Polystar coréen qui tient tina ça dure to binna ba malewa to binna ba générique ebelé na ba wenge c'est grâce à lui donc et ça lui vraiment bien numéro contact na yo numéro de téléphone peut-être batu ba koza na poso région numéro de téléphone nga ezali plus 243 99 24 555 95 plus 243 99 24 555 95 voilà obenga eza WhatsApp ozuive ma bambote belé na lingi bino to ba fanatique na biso musique lelo eza teke il faut ka oza moto aboy oza moto te musique eza ka oki musique ya bien o sepeli encourager Oseni Junior Bongongo Union européenne wana famaza motema ndeza boy kuto na zonga lobi fona cha libanga ba cha libanga nayi voilà merci beaucoup Gladys Sisinga motema ya Junior Bongongo Union européenne c'est-à-dire on a parlé vraiment on a famille déjà merci beaucoup na batutu balinga manya malika merci beaucoup na batutu o ba cliquera toujours na émission Hollanda News en tout cas bambote na bino partout place bozali Afrique mobimba Amérique mobimba donc partout dans le monde quand to lobaka naza ya bino naza pona bino nyonso merci beaucoup derrière la caméra c'était Crisco Louvoadi mba de 1m90 merci beaucoup à toi merci beaucoup na batutu balinganga igeta longa nzala motema badjo ya mundala en tout cas bambote na yo place ozali merci beaucoup à toi ma grande sœur chérie Marlène Kassanga je profite aussi de la qualité PSP portal obeso mbote place ozali ya poli yo zaka espoir kaka manifester pe bato baye ba place ozali pas c'est ça la motema c'est important ko lo bapeli lo moko pona ye partout ozala soko Hollanda partout kozala manifester bato baye ba ke ozawa po eza la bato pe bien te travail qui tout ça batou jamais to ko mona kaka vraiment oza te kaka boye et ça la bato bien te vraiment nzamba batelo place ozali la big oza déjà Olenda et au Simba. Voilà, merci beaucoup. Namoni Beneto comme Nesuka, tous qui n'est poli, tous les temps au sol, autre coquet au sol là. En tout cas, Crisco, merci beaucoup. N'a pas seulement 3 personnes en Gamboté. Merci beaucoup à toi, Joyce la météo là, de gros coucou à toi depuis Luanda. Merci beaucoup Nabana Londres. Alain Visor, de gros coucou à toi. Bobby Way depuis Londres, salon de coiffure d'Abiu Star Barbershop, équipe soudée des professionnels sans locaux. Merci beaucoup à toi. Il y a Véro Lissungi, restaurant chez nous à Kin, Abidjan. En tout cas, Bamboté na yo place aux Ali. Salemba, Balobi, les managers le plus suspect, de gros coucou à toi aussi. En tout cas, de Babambo Tebele, na Batutu Balingaramania Malika, Batutu Bozaraskosi. En tout cas, Bozala toujours. Mamadou Touré, mannequin noir depuis Turquie. En tout cas, de gros coucou à toi aussi. Pese Nangambo Tina Batutu, donc Bajawel Gouf, en tout cas, Bambo Tina Bino. Quant à moi, je vous dis déjà, on se retrouve prochainement. Bye bye.